Boyandi émission to solo la yango na mamuro na pesibiso bambote bisika tozali na pamboli nzamba lola na grâce pengolu oyo asali ngai namona yo na mokona lelo pe yo omona ngai na mokona lelo tika nzambe wana azwa na elo kubu bandeko ya Océan du Congo na pesibino bambote ebele famille ya Océan du Congo tika nzambe ya lola ayeba kobomba bino bisika tozali yango lelo mamu ayaki to solo la yango na mokona lelo na bino bandeko ya Océan du Congo boleka na kosunga biso likambo oyo ekweli libota oyo ezali vraiment likambo ya pasi na mawa kasi bandeko ya Océan du Congo bokanga monoko te bo répondre biso na oyo eye po bosunga bandeko na biso oyo bakoleli problème ya munene na kati ya libota na bango bandeko to solo la yango na mokona lelo ezali nini to solo la ya mokona lelo ezali boye bandeko ya basi mibale mwana ya mama kulutu na mama leki bakweleli bongo mobali moko bango nyonso mibale problème yango ezali ndeko mobali nde apesi biso lisolo oyo ye moko nde oyo problème oyo ekweleli ye azoyeba te asala nini ndeko mobali milelo na milelo problème eza nini ndeko na biso ya mobali azali commerçant ayebani kaka ndenge ezalaka aza na ye célibataire avandaka na lubangu sikoyo bandeko na biso kaka ndenge ezalaka toyaka na biso mobembo awa na mboka oyo ndeko na biso azali congolais kasi basi mibale oyo ekweli problème bazali ba angolana bakolo mboka na biso awa na Angola tango tolobaka ba angolana biso nyonso tozali ba Congo bani toza ba angolana mingi tango tolobaka ba angolana ezalaka penda bana oyo ya ba mboka wana penza ba province mususu pende yebana posoko lobi ba Mbanza Congo, lobi wijo, lobi di babengaka ba Congo. Mais ko ina ba province mususu pende ezalaka awa nde babengaka bango penda ba Angola na ba puramento. Bana o bakoli a nde bango nde problème oyo ekweli bango kasi ndeko na biso ya congolais alobi mamuro nazoyeba te nasala nini yango na memi na lisolo oyo epai na yo omeka nanu kopanza sango oyo po esunga biso lokola pe Océan du Congo ezali bongo ebale ya monene yango nayaki nango epai na bino bomeka nanu kosunga ndeko na bino ya mobali congolais oyo akweleli problème oyo na bandeko ya basi mibale ndeko na biso aza commerçant avoyagaka na ye kasi ayaka Luanda asombi biloko azongi na lubangu kuna azana copine moko bavivaka bango mibale copine wana babandaki kovivre ya moko ka ndenge ba impolitesse ezalaka vraiment na mwasi vraiment aza vraiment moins respecté na ndeko na biso ya mobali mais bafandaka na bango profi yango mpe aza courageuse atekaka vraiment aza mwasi mo makasi na commerce et ndeko na biso ya mobali ayebaki toujours kogwentare kosupporter bacaprice ya ndeko mwasi to impolitesse ya ndeko na biso ya mwasi ya lubangu babandaki toujours kocontinue e bayaki kokoma ndako moko tango ndeko na biso ya mwasi azwi zemi baki kokoma ndako moko bafandaki na bango e na bandeko na biso bashungu bandeko na biso ya ba angolana vraiment bakenda na bango makasi ndenge biso tokendaka ezalaka mwa mukanda epesami bongo eleki bongo e mukanda ya ndeko na biso mpe ekendaki kasi makambo yango olie ekoma mpe na bato ya Luanda ekomaki na bato ya Luanda te esukaki kaka na bato ya lubangu mpe bayebaki kokunda sekele wana elekaki kaka bongo ndeko mwasi mpe akeli bala na ye na ndeko na biso ya mobali bavandaki ndako moko na kovanda ndako moko kaka ndeko ya mwasi bakomportement moko bamalbouche impolitesse ndeko mobali ntango ayaka awa na Luanda kosomba biloko na ye bandeko asombaka biloko epai ya cliente moko jeune fille moko ya kitoko epi jeune fille wana azalaka poli nde akangelaka ye biloko akendaka kotika ye kutu na agence abengaka ye mpe ar moko na telefone po bakutana ndenge kaka ezalaka ke cliente na yo ozobenga ye ozoyebisa ye ndenge nini biloko ekoti bazalaka vraiment en contact à tout moment ayeba kaka ndenge nini biloko ekoti banini cliente na ye wana mpe vraiment clientèle na bango efandaki vraiment makasi epuis ekomai na niveau moko ke ndeko mobali akotina neka mbongo ndeko mwasi aki azwi yango na agence e ndeko mwasi asaleli ye koli eke nango lubangu afuti yango na bamituka na biso kaka ndenge ekendaka bandeko na biso ekomaki vraiment bo momesano ndeko mobali akomaki mpe kopartage vie na ye na ndeko mwasi oyo aza na Luanda soki mamuso abengi nde nini boza à l'aise te boabi naza vraiment na problème mwasi na nga nazwa vraiment trop impoli donc mwasi moko vraiment nazoyeba kutu te abi mpona nini siko ndeko mwasi ope azala na Luanda ayebi te ke moto babetaka lisolo eza ndeko na ye ya mwasi mwana ya mama leki na ye oyo aza na Luanda aza mwana mama kulutu bazali koko moko
baza ba koko moko donc mwana ya mama kulutu na mwana ya mama leki nde lisolo oyo ekoyi na libota na bango kasi kande biso toyebi tokanisaka conflit ya ba famille ezalaka kaka na ba congolais nzoka ezalaka nango pe na ba bikolo nyonso bango pe mwa ba conflit familial ezali ya se na se vraiment côté mama kulutu mupandi côté mama leki mais na ba matanga na ba makambu nde er moko basala kaka ndeti ke baza ensemble nzoka eza nango kaka mwa ba biloko ya se na se ndeko mobala bandi ko expliquer ndeko mwasi vi na ye oyo a monaka na ndaku na ye ndeko mwasi pe apesaki kaka baconseil sala boye ezongisa boye eza pasi via lelo kaka boye biso basi vraiment apesaki baconseil nakopesa baconseil wana ndeko mobali aobservaka la fille oyo ya Luanda aobservaka ye ba continuera à toujours continuer et pour arriver ndeko mobala et ko yebisa lobi bon naza na posa na ya Luanda na sala moi une semaine est-ce que okolukela nga place moko boye pona fanda ya lobi non ça ne dérange pas non lukelo kutu place ya bien au fanda na pe au futa na yango moins cher ndeko na biso ya mobali ayaki kokoma ndeko na biso pe ya mwasi azwaki ye place oyo pire encore ndeko na biso ya mwasi ayebi kolamba koleka ndeko na ye oyo azana lubangu bandeko vraiment lisolo pe ezobetama te sans trace ndeko na biso ya mobali baza kozala toujours na amitié na bango ya kitoko na ndeko mwasi ndenge pe ndeko mwasi abetelaki vraiment lisolo ya vie na ye ndeko na biso akei pe na ndako ya ndeko mwasi amoni vraiment que terrain eza nango vie de mutu moko azate amoni pe mwana ya jeune fille wana pe jeune fille na ye déjà akomi na ba âge ya ba 7 ans et vraiment ba continuer ki amitié na bango ba komi kotambola na bango ba komi kotambola ndeko mwasi afongoli kutu ndeko mobali mutema ti ba mabulu o pena bakenda kosomba biloko ndeko pa komi okende somba biloko ba place wana yebisi ke non na minute ndenge oza boloko anga na tekaka na São Paulo il faut na lukelo pe place yo posa nini otia kaka biloko na wana po obanda koteka mais biloko wana ozwa garçon moko abanda ofanda lokolo za na lubango moko na surveiller yango et apesi ndeko na biso ya mwasi wana confiance et ndeko wana pe azwaki mutu batie vraiment ndeko na biso ya mobali mesa na ye etondi biloko donc ndeko mwasi vraiment aza kolandela yango malamu ndeko mobali akomika kokende bavai vorta kokende kozonga e bandeko kuna pe na ndaku na ye kuna na lubango vraiment ndeko mobali azali na posa kutu kimia ezonga nango lisusu te ndeko akomi koprefere kutu kuna kute kufa nango penza po oya Luanda kote oyo azwani kaka poste mais ndeko na biso siko courage ya koyebisa ndeko mwasi ya Luanda ke na lingi yo ezalaki te tellement aza cliente na ye et puis bazo collaborer déjà na makambo mbongo courage wana ya kolobela ye ezate kasi ndeko na biso pe ya mwasi oyo aza déjà na Luanda ndenge aza ko travailler azo travailler ndeko wana azo travailler déjà lokola mobali na ye ayebi déjà ke non ndenge eza boye mon garçon oyo déjà tosi tokomi na biso ba passionnat ndenge bango balobaka ba se passionné entre bango na bango déjà mais mutu akoloba azali te ndeko na biso ya mobali eko koma kaka na ba Saint Valentin awa ndeko na biso ayi koyebisa ndeko mwasi waza na Luanda toke na biso ko pasia ya bisi atoke no pasia pa bito ke no pasia na biso na bengela na tindelo biye oya bengela nga pe na kita na nga bengela to pasia na biso ndeko mwasi pa boya kite akitaki kuna nde place likambolo kitaki grave kuna nde place oyo bakendaki kolingana na praya basokoli balie vraiment kuna nde balingana ki pe basali bolingo na bango vraiment ndeko mobali ayaki koyebisa vraiment ndeko mwasi alobi ndeko mwasi aza na ndaku vraiment nga na lingi na ngai lisusu te nga pena na lingi te vraiment na supporter mingi na lingi penza lisusu te bandeko babandi kokende ka ndenge ezalaka biso tolinga mamba cache soki ata ndeko mobali alobi mamour soki nabimisaki ata photo ya mwasi na ngai jour wana malamusu pe relation yango elingi konga nango musika te kasi relation ekoli mamour nazo yebiso relation ekoli et la fille jour mosu ayekoyebisa nga alobi namoni kope moko epesami ya mungwa loko ayaki bengela tellement fille yango pa yebi kope makasi abeza grâce ya libota na bango abie pa yebi kope alima mambongo amoni kope ya mungwa abi mungwa namoni yango moins cher nabenga baninga nanga bakendaka lufu na tuna bango nanu mungwa kuna na lufu eza kombe abi kaka si place nde bazali na bengela bakangi projet ya mungwa bakita bengela na ye na mwasi basombi bacontener ya mungwa bakenda nango lufu bateka bakomi kotambolaka juntu bango mbale même morale donc ndeko mwasi kutu ndeko mobali kutu
alingata mwasi na yesu ya ndako kutu kobeta ba masola ba mbongo te donde wa mumbali kuna na benge na lubango pardon asia kweya na ye azaka su na mbongo tatikala kana mwa kantine wana mukie boutique wa mukie o esali marakuna mais koto déjà na Luanda koma na mo grosso na ndeko mwasi o bakuta na koto ndeko alobite ndenge ba vie comme le loka o ba Turquie o ba nini malgré ba shungu bangola na bazaka na bana makamwa te mais nacha na ngaka mutuka na mai ndenge elobaka biso ba quinoa donc asente na ndeko mwasi po akanga déjà poste po kaka ndenge ezalaka ndeko aye ko sente ndeko na biso ya mwasi vraiment ndeko na biso ya mwasi akomi na zemi ya ndeko na biso ya mobali ndeko na biso pe ya mwasi kote oyo bandeko na biso ya bangolaise baza lokola pe biso te biso ya moto akasuple na mo babiloko mosusu mais bandeko na biso wana vraiment kolongola bazemi er moko yaka nango mpona bango te nde tolobaka ke bakufa ebele na guerre balukaka kozonga na bango na banzela ya mabota na bango ndeko pe ayeba ekozwa zemi avai na zemi na ye tangu zemi epusani ekoyeba ke ndeko wana aza na zemi ya mapasa mibale e ndeko na biso kuna na lubangu na ndeko wana baza na mwana moko kote oyo na ndeko oyo mwana ya mama kulutu akomi na zemi ya mapasa mibale esali ke baprepare vraiment libala kuna ezalaki kaka pididu simple oyo tobengaka predotes ko ndeko mobali loko apesi bolingo kote oyo alobi fo mpena tosala pididu lambamento na casamento cela veut dire prédote coutumier na religieux baketi na ba civil parce que kote onde amoni que poids ezali ndeko ka ndenge ezalaka mama kulutu pe alansaki défi asali mwa kopiolola ndenge kaka ezalaka abengi batu ba oyo ye ba famille a signalé bango siko mama kulutu pe na bengi na ba oyo ya lubango ayebisi bango kuna nga ndenge naza boye kote oyo pe libala eza ya ndeko na bino mwasi azu mobali na ye boye bazalaka deja bango mibale ndeko mobali pe aye jour ya pididu abimi pe apesi carte na ye azwi pe aretire carte ya pididu na ye coutumier pe bandeko ya lubango le baye ata koya batikala pe koya na bango te baye pe te coutumier pe eleki nango kitoko ntango ndeko na biso ya mwasi aboti bana na ye ya mapasa mibale nde ndeko na biso aza na lubango alobi non il faut nakende nanu Luanda nakende Luanda nga pe nakesa mwa bacompra babiloko lokola aesili na moi na ravitaye na nga na Luanda nasomba bameshe bapustisu na ya koteka kotoyo nde ndeko na biso ayeko ya ntango ayaki koya akutani na bandeko na ye anabalaki ya bando beta pe lisolo ndenge nini boye bayambani basololi ayaki kolala kaka epai ya ndeko na ye wana ya mwasi ayaki kolala epai na ye babandi kosoa nde solo alimbisanga vraiment ngala mobali vraiment tozalaki na ba problème c'est mba na nga mona na kalisusu te eloko moko te nini te bandeko ndeko na biso mobali azali ya kolala ti masolo wana ezobetama na salon ndeko na biso mobali azalaki ya kolala na chambre wana bandeko lisolo oyo esalameli biso awa na Luanda na Bairo Kazenga nde place oyo lisolo oyo esalemeli biso bandeko mobali azalaki na ye ya kolala ayebi pe eloko moko te ke ndeko mwasi na ye ya lubango aza deja awa ayaki pe kovande pa ndeko na ye basololi ka nde ezalaka na bimisa bafoto ndeko na biso pa badi kopesa bafoto ya nani na ye ndeko auti lubango achaka autelaka bafoto autelaka bafoto ole aloba lobi te atake mbala moko ndeko na ye ya mwasi na nzoto abandi koswa ndeko na ye ya mwasi na nzoto abandi koswa ye bato bazokompote ndeko mwasi abandi koganga soko eke bandi koganga mwa makelele esali na kati ya lupango leta babenda ndeko na biso deja azokisili ndeko na ye ya mwasi nyonso na batolo na koswa ye abandi kofinga ye moyibi ya mobali na nga oyiba mobali na nga boza bandoki abandi kofinga ye fetisera abandi kobelela wana mobali azali na kati ya ndako bandeko ntango mobali abimaki ezalaki scandale bandeko eza abomination toyebi te place oyo likambo oyo ekosukela poti lelo no ndenge tozoloba boye lisolo oyo eza lisolo ya moto moko ndeko na biso ya mobali nde na micho mutabeti lisolo na ye ndeko na biso aza ya kokima aza quelque part epai ya bamaster na ye nde place biso toyokeli lisolo oyo mpo mutu apesi biso lisolo oyo ezali Abou le padre l'homme du moment ye nde apesi biso lisolo oyo parce que eza moko ya bakamarade na ye nde akwei na problème oyo donc bandeko ndeko mobali nde abeti lisolo nde balobi toza na mamuro mpe apanza na nsango toyeba nanu soki bakosuka wapi bango nyonso mibale baza bamama ya bana na ye mpe bango nyonso mibale abala bango parce que pididu awa mpe bakontaka na bango yango
awa na ngola ba kontaka yango biso nde bato neglijaka prédote eza nango libala te ezaka koyebana me bango awa ezalaka déjà impape basalela yango mpe bafete ya minene bato bafandaka sikoyo na minute oyo problème na biso eza wana ndeko mobali akotoko balobi jour wana ezalaki somme fuite de moment ndeko mobali ayeba esu kotelema te atiki bandeko bazopotana bazobunda ye kutu adusoli kaka na kati ya basi banda akima ti lelo na nazongi na ndako na ye te epai ya fille oyo ya Luanda kasi biloko na ye makambo na ye nyonso tout vraiment oyo ya mwa mbongo na ye eza epai ya ndeko oyo ya Luanda mwana ya mama kulutu mwana ya mama kulutu mpe ayebaki comportement ya mwana mama leki na ndenge ke aza mwana mama leki na ete na ndenge ke aza mwasi ya garçon bazo vivre na ye alobi ye moya boya mobali wana eza te po mobali abandaki koexplike comportement mwasi na ye ndaku seke mwana mama leki na ye nde aza comportement abe parce que masolo abandaki kobetela ye ezalaki nde ya mwana mama leki na ye ntango baye kovandisa basi nde mwa bafuiche ezobima na se ndenge mobali azoyokake mwasi na ye ya Luanda alobi baokabwana na bango te baokabwana te oyo ya mama leki oyo ya lubangu lokola azalaka impoli lokola bandeko komaltraite mobali tomie bakabwana bandeko na ngai problème oyo sikoyo ekweleli bandeko ngai mamu na Esther Lopinga tokwei na baproblème oyo tokosala nini na kati ya libota eza nini mwana mama kulutu aza na raison a continuer ndeko na biso ya mobali ye paza na bana mibale ya mapasa kote ope business ya mobali eza nde na maboko na ye bango baende batambola batravaillaka quelque part aussi aza bénédiction ya ndeko na biso ya mobali parce que depuis bakoma na ndeko na biso ya mobali vraiment makambo na bango ekoma komarche kitoko vi na bango ezokende malamu mwana ya mama leki akotika mobali na ye oyo azwi ebanda kuna na lubango na province bakutani kuna na pasi bafandaka kuna donc soki babimaki te ya kosala baachat na Luanda nde mpe lisolo wana peut-être mpe ngai oyeba te mpo na nini barankine ya famille voyons voir barankine ya famille mama kulutu na mama leki boza na rankine parce que bana na bino mpe bakota ba makambo moko boye makambo ya ba oyo biso tokokende te makambo ba oyo biso tokokende te voyons voir siko place nini bana bakomi na désordre soki mama kulutu bakendaki libala ya mwana na biso kuna na lubango est-ce que makambo elingi kokoma na libota na bango ntango kaka ndeko na biso mobali azoyeba lingai koyeba ndeko na biso mpa mobali azolobaka bina bandeki kose souvenir na mama kulutu mais vraiment natiaki lisusu na kate nakoti mpe na famille oyo mpe nasali mpe mabe te natala kaka mwasi na kutene alonde pe za cliente na nga so écoute na laksa kata photo mwasi na nga peut-être te nga to ke na relation na te et puis moi na mwasi ba pas faible te aza une femme forte et puis ferme na minute au kana komi nango bandeko bosunga ndeko na biso ya mobali bandeko océan du Congo asala ni bango nyonso tu ba mama ya bana na ye akobala bango nyonso mibale ekosimba te po koto pe bolingo ne pe dezara nango lisusu te na oyo ya lubangu ndeko azoloba pinda bien na baninga na yeke oyo ya lubangu tomie a dédommagé to asa elelo ko mobe ba bien biloko eza kuna etika na meya tika na mwana mama kulutu est-ce que ekosalema yango nde problème toza toyebi te suite ya lisolo oyo soki tokozwa ngo kasi tokosenga kaka na papa oyo apesi biso abu le padre soki akolinga kolandela biso vraiment suite ya lisolo otina suka toyeba place nini oyo ekosuka po esala biso malamu bandeko ya Océan du Congo bandeko ya mamuro na komi na nga na suka kaka ndenge na pesa kanzambe ya lola merci na ndenge abandaka na nga ne bandeli mamuro pe akomisaka ngai na suka vraiment na pesi lisusu merci na papa na biso abu le padre ndenge andimaki totanga kombo na ye na lisolo oyo apesi biso pona muninga na ye vraiment bandeko tozozela lisungi na bino bosunga bandeko na biso antivirus de Belgique Nelio Boda Bodak tozozela ba réponse na bino Chris Kitoko Chris Bal Claudie Ilunga bandeko na ngai bopesa biso ba réponse na bino ekosala bien maman Océan du Congo bonne guérison maman. Vraiment que Dieu soit avec vous, que Dieu marche avec vous. Vraiment on appelle si bino nyonso mbote mbote bandeko ya Océan du Congo nalingi bino mingi papa Ali no moke misu ya Nzambe papa l'homme est plus
Papa Kilame, napesi mbote bisika ozali maman Annie Waldo, napesi mbote les amis de Je t'aime Kaninda Mobima, napesi bino mbote tiens-moi la main, napesi bino mbote bisika bozali nasha matumona maturuma, my perso mon ami, napesi mbote bisika ozali Florence ya Matondo. Napesi bino mbote makasi et Christian Mukoki, napesi yo lisusu mbote bisika Bozali. Je salue Papa Sokoko et je salue le méga star Trésor Poutou Touréa Gaga. Je te salue là où tu es et je salue Jancy Louise Amon. Je te salue là où tu es. Pourquoi pas Francie Waiza, là où tu es, je te salue. Hein? Grâce à Otanga mal à l'aise. Grâce à Louisa. Azotanga mal à l'aise pour Nayo et mon bébé Florencia et mon bébé Samira. Là où vous êtes, je vous salue tous et je dis à le bon Dieu de vous protéger. Merci beaucoup. À la prochaine occasion. Bye.